Que Dieu vous bénisse une fois de plus. C'est de la part du prophète Richard-Lim, autrement dit, la machine de l'Éternel. Paix et grâce. Et soyez bénis de partout où vous nous suivez. Vous êtes au Congo, en Amérique, en Asie, aux États-Unis. Que la faveur de l'Éternel vous soit accordée. Et il est écrit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa beauté. Il renouvelle sa beauté, bien le Seigneur. Que la beauté de Dieu soit renouvelée dans vos maisons, dans vos foyers et dans vos entreprises. Que la beauté de Dieu soit renouvelée. Bien le Seigneur, à chaque fois, nous disons que quand vous nous voyez devant ces plateaux, bien c'est pour dire que nous sommes envoyés par Dieu. Nous avons des messages pendant que nous sommes en retraite. Le Seigneur ne cesse pas de nous parler pour son peuple. Le Seigneur ne cesse pas de nous transmettre sa volonté. Alors, nazali koyebisa mwana nzambe ozolanda biso ou bien kolanda biso na ngonga nyonso kozanga kate ko s'abonner na chaîne na biso oyo pe kozanga te ko partager pe ko aimer. Alors, bien le Seigneur, tant que vous aimez, vous commenter, vous partager, et vous allez encourager biso de continuer à transmettre une volonté en Zambie. Parce que tout ce qu'il y a à voir pour nous transmettre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu par peuple. Alors, bien le Seigneur, qu'il y a dans la catastrophe, Nazana Maya Miso. Nazolela makasi pourquoi namoni mabe makasi mabe o namoni nakoki kobomba ngo yango te nakoko tshamo na poche na ngate nakoki jamais ko garder yango te. Bien dans le Seigneur, nazana kata retraite ya 14 jours et na komi na 7e jour mais na ye na message moko po na moka France na Belgique. Namoni France na Belgique monte ezopela. Pendant que namoni monte ezopela, bien le Seigneur, Dieu me dit ceci. Et ça na mopepe moko ya mabe makasi ezoleka na moka France na kati ya moi ya juillet on a fin. Nini na mona namoni bazokanga bato baotya bango na baprison bamema bango na bacontener na tuni nzambe pourkui makambo na mona me mingi bato bazokanga kumana na France Belgique namoni bakangi bato mingi bakangi bato na bacontener place nazalaki kotala malamu. Le Seigneur me disait, mon serviteur, regarde bien, je vais te montrer des choses très compliquées qui vont se faire dans peu de temps. Mais le Seigneur, pendant que nous allons se demander, qu'on se posait des questions, il y avait un vieillard à côté de moi qui me parlait. Bateau zomona bakangi, na ba conteneur wana zomona. Ezali ba habitants ya ba pays étranger baza ba français te namoni mingi ba congolais bema na Seigneur ba tiaki bango na kati ya ba conteneur et nazalaki kolela. C'est pourquoi bandeko na ngai boza na mboka France bandeko na nga boza na Belgique to sambela mingi nzambe bisina to sambela mingi na tuni nzambe bazomema bango wapi ba congolais kasi nga pe na congolais bazomema bato na ba conteneur wapi ayoki kati na ngai te balobi bazali komema bango na kati ya formation ya kisoda mboka France mboka Belgique eza na guerre moko ya makasi ezoli kokota na kati ya mboka France et na kati ya Belgique guerre ekoza na France ko affecter Belgique et na moni bakangi ba étranger wana basimbisi bango minduki
Tamba simbi mindu qui est le Seigneur, aussi place. Sokoboy kokende ba momi aussi place. Je voyais beaucoup de gens qui me Zambe ko bisana mon serviteur loba na bana na ngai bana étranger ba sambe la mingi parce na projet moko mabe vous allez connaître na mboka face ils appellent un projet moko mabe et quoi fêter pe na mboka Belgique. Alors mes chers bien-aimés to yebi ke makambo to loba ka chaque fois liboso ya ebia plateau oyo eko kisamaka. Alors tango yango eko kisamaka ezala ke sembo na biso te. Pour ça na biso ezali ke tango Nzambe azali ko révéler biso makambo boye. Esengeli na biso na bino tozwa kata ya kolukelongi na Nzambe. Bakomi na Nzambe ezoloba l'homme avisé voit les mains de loin et il se met à la pluie. Alors bandeko nyonso o bazozwa message au sérieux o bako considérer yango comme et sali message en Nzambe et sengi na biso et sengi na bino ke to kota na kata kobonde makambo ezo ya na mboka France et ko affecter Belgique nanu ezalate bien de le Seigneur. Il a dit que première fois na pesa message ya boye mais na lolenge na version mususu bandeko ebele batuna ngai papa si on sala ni to bima na Congo to songa na Congo bi to sala ndegene. Alors na meka ko orienter bango tant message o na pesaka ya coronavirus na pesaka mo ya 3 mois avant bandeko abenga ki malgré message o eko kisamaka ya mabupe pas malade mais bazalaka épargné. Je crois que Nzambe a un peuple ébélé, surtout ma Congolais, et met au bon de la makasi. Tout le monde a distraction. Pour te likamba boye, na moni, bazo kanga mikolo, bazo kanga bana mike, bazo kanga mibali, be bazo kanga basi. Alors, bazo kokipete, ke yo sa mwasi, ke yo sa mobali. Basimbi si bango ba arme. Bakoti si bango na kati arme pe bazali ko. Alors nango na bale ko mona bana ko boya soki ya ko boyi ba bomiyo bien meto sande la mingi parce que ma bezali ko ya ensemble oyo aloba kata to di manière tanto di notre akosanga te ko épargner mwana samba kokota na le sang et le mona biso sambela yaya les chemins de je m'en fous et me makana batu baloba si je savais cause la kate mabe eya bongo lo Nzambe pourquoi makama boy komi mais avant ya moya banana nukolele pana Nzambe bana kolele pana Nzambe pourquoi parce que moko Nzambe zoloba si mon peuple si qui est invoqué mon nom si il prie et cherche ma face s'il se retourne de ses mauvaises voies moi l'Éternel je l'exaucerai des cieux. Guerre oyo et la guerre moko et quoi affecter même la Belgique mais na moni guerre ngo bazali ko bunda bien le Seigneur mingi na pays ya Russie. Alors soki likamba boye salebi kufa ekozala makasi yango wana tobondela Nzambe tobondela bien le Seigneur sambela na biso sambela na les prophètes de Richard Nimi tous en a catalogue ensemble aujourd'hui message oyo partager na bande de conférence wande komoko na Paris wande komoko na France wande komoko na Belgique kobomba yango te tindela ye bien le Seigneur pour que bande ko na biso bazakuna batelema na kati na le sang et kozala vraiment malamu que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que chaque fois vous nous suivez, vous savez que autour de ma question, vous savez que vous avez orientation, dans les prophètes de Richard et les numéros à contact, vous avez plus 243 89 87 59 834, je répète pour une bonne audition, 243 89 87
59 834. C'est le numéro. Il y a contact pour vous contacter l'homme de Dieu. Tu m'appelles ou l'équipe en direct. Il y a le prophète Richard Nim. Que Dieu vous bénisse. Ciao.